Ma fille, bonjour. Pour la deuxième fois, vous pouvez vous présenter au public qui vous suivent à ces moments. Euh, Bien sûr, je dois me présenter, mais voudrais bien m'exprimer dans la langue qui est écoutée par tous les peuples. C'est le Lingala, nous sommes à Kinshasa. Na linga qui n'a pas ce message oyo très fort nazana yango na munoko ya Chiluba. Raison pour laquelle nazo pambula bana na Nzambe, nazo pambula basali na Nzambe, sans oublier le chef de l'État. J'ai dit Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, Kunzamba Pambula, Pambula gouvernement, le premier ministre et toutes les autorités du pays. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse mon pays, que Dieu bénisse la ville-province de Kinshasa. C'est pour la deuxième fois que je réapparais pour encore Kobeta Sete na makambo oyo etali coronavirus. Merci ma fille, tu reviens, je suis disposé à répondre à toutes tes questions. Merci pasteur Loko Lobio préféré vraiment que ça émission na Lingala o eza moko ya balangi oyo biso bakinote mekoto imekolaka vraiment malamu. Tozo lobia likambo etali ko na virus. Lelo awa na etandomike to moni président de la République yemoko grande institution ya mboka abimi na etandomike pour na koyebisa biso message concernant coronavirus. Yo ozu message na ndengeni. Comme Nassina Lobi déjà na ebandeli na Lobi qu'il soit béni de l'Éternel, puisque les messages qu'il a donnés, ce n'est pas pour sa famille biologique non plus. Message à ici, ezali message oyo, il y a vie na yete, mais c'est pour le peuple. Et la Bible dit, toute autorité, qui qu'elle soit, azala munene mukuse mulayi, n'importe quelle tribu à Kouta, il vient de Dieu. D'ailleurs, si vous voyez l'histoire de la Bible, vous voyez le peuple juif, le pouvoir politique est assis sur les sacerdoces. C'est-à-dire, quand vous êtes sacrificateur, naba juif, automatiquement, tu remplis les fonctions politiques. Vous comprenez? La raison pour laquelle, nazolobake message à chef de l'État, ezali message pour la protection de la population. Et j'appuie ce message et j'invite le peuple congolais na bisika nyonso bozali kokutama ezala na ba intérieur même awa na ville ya Kinshasa nazali ko inviter l'obtempération. Donc botosi ya maloba ya mokonzi ya mboka puisque oyo coronavirus ezali histoire te mais ezali réalité oyo tozo vivre pour bato bakufi ebele na mokili. Et je les bénis encore une seconde fois. Merci pasteur Apia tozongi na kati ya bonzambe tomoni ete message totikali kaka na message ya mokonzi ya mboka tata mokonzi ya mboka apekisi makambo ndeti ebele ndeti baba y compris pe ba église yo moni noni kopekisa ba église eza ndenge nini est-ce que nzambe bapekisaka nzambe bazwaka congé pa na ye yo moni message bona ndenge nini. Je viens de vous le dire tout à l'heure que message ya mokonzi ya mboka c'est pour protéger même bateau bazana bar. Même kokanga ba église, même ko kimisa ta mwa corona ngo motema belike ba peuple congolais za keto ke na église to tiata to na se ke nzamba kimisa malade mais akangi lisusu to ça ndenge nini to suka. Non non, s'il y a des hommes de Dieu qui s'opposent au message ya chef de l'État, baza ko s'opposer na bokonzi. Or mokonzi autaka nde epai na Nzambe oyo mokonzi alubi décision ya kokanga ba église tolobi bible yango moko elobi bisika batu mibale misato bakosangana na kombo na ye Nzambe Nzambe aza katikati na bango. Et Dieu ne fait pas vivre les hommes à cause de noms des églises. Batu bazo vivre na mokili par rapport à la parole. Dieu a tindi liloba po liloba sanini et big sebiso. Si vous voyez même la Bible, tangu bana Israël bazaki na désert, baswamaki na banyoka, na tangu ya David, ba peste malade yaki, ba pekisaki biloko nyonso, mais à cause de la parole, Nzambe a comité de paix à kolongola coronavirus na mboka na biso. Nous devons appuyer le chef de l'État puisque ce qu'il fait, c'est pour protéger la population. Puisque tout pouvoir vient de Dieu et que le pouvoir politique, c'est le peuple qui décide. Et que mokonzo le peuple tient na ebonga, Félix Antoine Tshisekedi alobi, tokanga ba église, moi je ne vois pas de problème. Si dans 3 semaines, on va lever. Et au moni, tosala musala na Nzambe te totelela mabonza. C'est ça le danger.
déjà question nanga mokie ezalaki wana. Merci, je veux. Bato ba pasteur ba ninga na ba pasteur. Bango balobi eke ndeza wana bango ndio balobi eke ndeza wana baketa ti mokpa mokonzi tata ya gouverneur ya ville ya Kinshasa bakepa na po balobake basenga ata dans 2 semaines baeglize efongwama nde bafidele mosusu balobi eske eza te mpona mabonzi ya pasteur bakwaso ovanda na ndako te mpiaka ebeti bango ndio bakomoke kosenga to nini. Nzambe ayokaka mpona mituluku ya bato te na kati na eglize. Nzambe ayokaka libondeli ya moyengebeni oyo atelemi kati na parole soki afongoli munoko na ye meme na kati na ndako na ye Nzambe akoyokela ye. Nzambe mutu akodirige te biso basali na Nzambe tozo koinduire peuple de Dieu en erreur. Mokonzi ya mboka président de la République azwi décision Qui peut s'opposer à la décision du chef de l'État? Gouverneur ou premier ministre, a une autorité à annuler la décision du chef de l'État. C'est l'autorité suprême instituée par Dieu. Il a déjà décidé. Moussou Souté est le ministre, est le gouverneur, je ne sais pas, bourgmestre. Avant de côté la décision du chef de l'État. Yango, j'interpelle la conscience des hommes de Dieu. Tout ça, les lois, na Italie. Bisika wapi bonzambe kutu église catholique ezali oyoki bakangi plus de 6000 morts. Donc bato ba lokola basoso. Donc quand les hommes de Dieu ne comprennent pas ce phénomène, puisque tous les gens sont musika, mais ceux qui les ont atteindre des milliers qui vont commencer à mourir fidèles ni na koya na église, ceux qui battent bakufi na église. Ngai kutu na sengi même pas na ngai, na diminuer même ba permanent au balala na église, na tiki 6 personnes. Biloko nyonso na kangi na lobi il faut na tosa maloba ya mokonzi toza la basali na Nzambe ya mabumute po to sangisa batu bacha ba 1/10 bacha mabonza. L'apôtre Paul alobi na kolingaka te kozala na charge toujours ya bana na Nzambe abandai kotonga bitoko azosalela Nzambe azosala pe ka mwa musala pona ko se soutenir pe ko soutenir ministère na ye. Oui, l'Éternel qui nous donne les chiffres peut faire que ozala 100% à charge de l'église, mais le long gouvernement ezui mobeko yo siko ozolinga dans 2 semaines, et si dans 2 semaines to komiti ko na 2000 morts, qui viendra? Nani akoya na église ko sambela? Mais t'es ce maman mokonzi oyo tozana ye, c'est Dieu qui l'a institué azala mokonzi. Tant mokonzi atie église alobi église botelem yo sikoyo ozali pasteur moko ya kamwa église ya muke, peut-être batu moins de 2000 moins de 200 personnes ozole ba akosala eloko te bakosala yo eloko mutu makasi ememaka toujours na kobunga biso. Il faut toto sa maloba to lekiseke ya solo bambuma ya molimo, les fruits de l'esprit de Dieu, douceur, patience, biloko nyonso ni photo leksa bayoyo bazana biso ke tozana bambuma ya molimo kati na biso tozo tosa maloba biso kaka tote ya batu batosa metango bazo yebisa biso tozo boye ko tos yo zana ni popo za pasteur, donc pasteur azali kolo ya pouvoir politique institué par Dieu. Non, ce sont des pasteurs qui travaillent pour leurs propres intérêts. Si les pasteurs biso ba pasteur soki toyebi ke Nzambe azoloba moi Dieu naza Nzambe ya bolingo tokokai kuzwa ba mabonza tozua ba mbongo tozui tokei na ba mabota ya bana na Nzambe tokabeli bango ne fiske déodorant tokabeli bango ne fiske mbongo ya kofuta ata régie des eaux po basokola tokabi no bengi no bandimi ba adresse na bango tokende kopesa bango ba kashne oyo bazopesa po to protéger tango maladie ekoleka toko bazongela na église te biso toza besoin protection ya bandimi ezate biso kaka bandimi boya après matin ya 30 minutes to senga siko mabonza dans 2 heures du temps. Ne soyons pas des serviteurs de vente toto so mokonzi ya mboka oboyi siko ozana makala oboyi bakomi kosenga yo bapaku ya l'État ara regroupement mukolo nango bakangi $5000 ozana yango. Donc quelque part les hommes de Dieu levons-nous comme un seul homme. Moi je suis d'accord que le pasteur demande au gouvernement que ape sanzela balobi ba pasteur nyonso ya ville tozokutana na stade de martyrs ba pasteur ba limité to tukuteni à 2 mètres ba pasteur nyonso tokuteni wana to sali prière pour na mboka na biso. Je suis d'accord avec ça. Mais un pasteur qui va demander aux autorités locales, non, to opese biso 2 semaines. 2 semaines, gouverneur a droit à effacer décision du chef de l'État. Non, ma soeur. To revenir bino ba pasteur bozola nangai, boza ba collègue ba pasteur. Biso nyos tozana passe.
ya église tozo vivre pona mabondeli mais soki moment oyo gouvernement ezwi décision regroupe église et base église ce sont des familles. Ce sont des familles. Regrouper bana na yo na kati na ndaku sambela na bana na yo na mwasi teye bango exhorter bango sambela po nzambe alongola maladi oyo tozongela mouvement oyo tozaki na biso kala. Na kati oma mokie ba pasteur mususu oyo bakangaki bapesi bango amende ya $200,000 fois futa et aussi ba pasteur mususu baza que bazoteya na TV lokola baza na ba chaîne bazwi ba espace mais bapesi ba serviteur na bango ba numéro M-Pesa batindaka mabonza. Yo moni phénomène wala ndenge. Yango nazoloba quand tu vois même qu'il soit grand ou petit. Et surtout, ce sont des pasteurs qui ont des chaînes de télévision. Bah, pasteur au bazana ba télévision, bazana. Est-ce que c'est normal? Yo bati donc tu ne vis que pour les mabonza. Mais mabonza yo lokota yakala. Tu n'as pas d'économie pour vivre pendant un mois. Donc yo ozo kende koteya na chaîne à télévision et ozo pesa numéro ya M-Pesa ba pesa. Nzamba zana kati ya biloko wana te. Ba biloko maladie o eza maladie ya monde des ténèbres. Au lieu toyebisa bana na nzambe toza na facilité ya kokota na mabota ya bana na nzambe ya koexhorter à travers les médias esengeli biso basali na nzambe toza na facilité na baeglise ya minene totelema tosassocie na bato mosusu ozo comprendre tozala ensemble tokutana ata na stade de martyr tosenga autorisation tosambela mpo na mboka na biso ke kopesa numéro ya M-Pesa. Bible yango moko elobi mikolo ya suka une nation se lèvera contre une autre. Bana ya papa moko mama moko bakoyokana te. Mikolo ya suka ba maladi o tozomona. Soko tangi na Matthieu 24. Okokomona ke biloko ezosalema ekomami na Biblia. Et c'est biblique. Alors tolongaka yango na nzela ya prière. Tolongaka yango na nzela ya mabonza te. Mabonza te nde kokotisa biso na lola. Mabonza te nde kolongola coronavirus. M-Pesa bapesa yo kaka yo oliaka kaka. Yo pe kozongisela pe bana na nzambe te. Tu peux mener. C'est le moment où yo, ba pasteur tokoki kotel matolobi, coronavirus ekoti. Action nini biso ba pasteur à église de réveil, biso ba musulman, biso ba église catholique, tokoki ko mener action nini pour aider le peuple de Dieu. Tolobi par exemple, les lots tozana commune tel. Tozoka ba dans chaque famille, ba savon liquide. Pour batba sur la mabok, ba cantine, bolobi tozo tia peut-être na coin de la rue. Ba cantine oyo bato bakoya bakosokola maboko te au lieu to mener action pour protéger bandimi oyo bakopesa biso mabonza biso ba pasteur tozo senga mabonza au lieu to batela bato wapi nzambe bonzambe za wapi. Bon pasteur na sepeli makasi po émission monsieur Zaki na Lingala siko na meliso mwa ko pama mukie olobi mingi to poto silisa lobi si va tout va bien na poko awa tata mokonza mboka koleka susu na TV. La TV pour interdire accès nyonso ya vie lobby. Il faut lobby désinfecter vie. Message nini yoza nango penza ya kopesa na lobaki ba congolais ba kino na Congo to kino to zali ba fidèle ya église na yo cité Bethel par rapport à interdiction ya bongo. Vie sous ba komi kokanga. Ba lobby de lo ba kangi zando. Biloko kolia kaka nde ba tiki lobby sous ville ba to kufa ba makambo belé ba réseau belé mais bazo mona gravité penza ya maladie. Et tant que pasteur Rolobanine. Maman, ngai moko nazaki lelo na ville, na meke kotambola na ville, na moni ba magasin ko kangama, na moni ka biloko akolia pona kenda koluka pe moi boîte ya sardine, moi eloko na bomba na ndak pour obtempérer na mesure si on doit désinfecter la ville. Pour corona et kokoya, mutu moko contaminé des milliers. Mais si on doit désinfecter la ville, mabe zawapi. C'est pour protéger la population. Donc, biso ba congolais, toko comprendre. J'ai suivi même quelqu'un na keko kati souk na salon. Azolo ba maladi wana ezaka pona ba mindele a ba soko sa biso. Mais tant etali biso ezali batu mwindo ba soko kufa na maladi te. Yaya batu mwindo ko kufa. Soki corona ekangi yo. Oyoki teke ba mususu ba ba kufilelo. Donc, Tomi Bater nazo lancé vraiment réveil patriotique, réveil en tant qu'homme de Dieu, pasteur. J'invite tous les chrétiens, j'invite tous les musulmans, j'invite qui que ce soit au Sambela, de se protéger et d'obtempérer à l'ordre du chef de l'État, où il y a une autorité instituée par Dieu. Na bengi même bana nangai, ba ndiminisation communauté cité Bethel, nazali ko inviter bango, ba obtempérer mesure. Si on va désinfecter la ville, lobby,
na invité mutu nyonso atikala na ndaku bo méditer liloba na Nzambe na ndaku na yo na bana na yo bomela ata mai ya lobo na lipa bozala na bomoi ke kobima libanda kokende kozwa maladi po moko soko azwi akoti na lupango mobimba ekomi infecté. C'est pourquoi nous invitons les enfants de Dieu tomi batela tozala na bandako na biso top tempérer mais d'ailleurs soki totosi c'est pour quelques jours et ça va passer. Nous reprenons la vie que de perdre des miels lelo lokola na Italie na uti kolobela ngo batu bazokufa lokola banzoi na France batu bazokufa awa nazo yebisa yo na Lubumbashi balobi bakangi kutu mutu azobima na nzela te puisque avion mobimbe yaki na bateau et bazaki na coronavirus bakimi 65 personnes bakimi ndenge tozo yokelango. Alors ce n'est pas confirmé, ce n'est pas officiel, c'est moi qui ai dit puisque na landia on a ba réseaux sociaux, reste à vérifier. Mais il se fait que le gouverneur, il y a province, il y a Katanga a décidé que on doit désinfecter la ville. Moi, j'encourage de tels gouverneurs. Si écossailement na ba province nyons, si écossailement na ville province ya Kinshasa, j'encourage et je suis content puisque nous protégeons la population. Pouvoir, quand on dit pouvoir public, c'est-à-dire il faut avoir le peuple. Mais ceux qui peuple toko exposé en a liwa, le pouvoir est servir na ele comme côté. Ceux qui bana na Nzambe toko exposé bango na liwa, inutile ba benga biso ba pasteur. Biso ba pasteur to invité ba to ba respecter mesure, il y a protection, il y a ba chrétien, il y a protection, il y a ba congolais pour que maladie eboma ba to ebele te. Oui, na Chine. C'est fait. Est-ce que 4 semaines est fait le mot? Dans l'objet Italie, ba check mutu makasi. Ba sokufa combien? Si ko tala na Chine, ba check na ba drone na Chine, obimi na ndako bakangi, ba check na ba chien méchant na banzela. Quand on a obtempéré, on a désinfecté. Corona est sili. Et c'est pourquoi ici, il faut, tant que ça na ebandeli, na mnogo na ngai ya mboka, balobaka, kadiluka china ko chibala bala, il faut ko kajima. Moto ezo bandela, il faut ko chama imuke ko kufa ke kotika bat babanda ko kufa ebele, ndeto banda kom tempérer mibeko ya mboka. Malamu ndenge ezo bandela. Moins de 10 personnes basuba kufi corona, to étouffer loko wana, to silisa yango, top tempérer mesure pour maladie wana eleka. Biso basali na Nzambe, mabolongo na se, maboko likolo, mis na ekulu se Yesu Kristo, tokolongi sama na makambu nyonso ma fille. Merci pasteur. Merci beaucoup.